Ngana li le second de la famille. Baboche Dingwe, le nœud, puis au Botangaï. Papa a Botibino combien et puis voilà. Bon, normalement, nous étions à 11, toi qui 11. Okay. Mais actuellement, tout ce qu'il y a 6. Bon, on se voit qu'on fait un local. Tout ce qu'il y a 6, qu'on appelle vieux à Koufi, tout ce qu'il y a 5. Bakere Mboka l'air avec mon homme. Baboka qui est le termitier. Oui, termitier. Ma belle, abeille, babim sabantoui. Oh, ma belle, on a termitier, quoi. Voilà. Baboka qui est na koko na biso ya mobile. Koko ya bota. Koko ya bota. Papa na biso. Comme na ngwe. Ngwe lui, on peut ça ndoi. Akenene sokuna zamba comme na sokuna sobe aboke likolo termitière 3 fois de partir rande koko na pesa qui est pas puissance et puis koko na Alex 12 heures beti boy abina libana tilo boko boy ba beye banzoyo mona plein alors bon makasi ne wana utaki ipa koko no son mobile ngwe lui wa ndoye a PSP ndoye na ye donc tout ba koko azaki chef coutumier ou bien azaki nganga azaki ka muto ba mystique ay muto ba mystique oko ngwe lui azaki muto ba mystique na mboka na biso na obange mabe ala ka mulai pe lokola kaka champion ndoye ni cha comme le binoté c'est journaliste et dingwa bandaki ba kiss à partir ya combat revanche yina afluta iber nde a partir wana abandaki bakisi na ye ayalaki soko obundi ale bi oganyi obe osali nini na retour donc aka oprépare yo aka mpenza koprépare yo retour na ye mpenza bana oyelaka mabe tosoka bino otya mwasi na nga nje oganyi ye te omatoki to oganyi ye te avec la sirène à nous. Nous pas qui s'inaïti. Les autres moni, batebele presque balobi, nous faut que les pas dit dingwa zali bon mon anaï, mais bakatia musuba bibi so photo zoka nzungu wana. Na habité yo mongoza membre ya famille, vous allez papa le qui a dit dingwa. Nzungu selo yo etika le pas nani. Donc akaze, lina kene pani, oh ana temple. Moi chambre moko bo. Na tira be okota kuna te. Soit de discuter ni makasi, soit de discuter. Ah, l'umbana pona ba kisina ndi na ba bana. Au salangari pona ba kisina. Oh, alors mangebe. Ah mais comment? Ah frère nangaiti. Papa le yo bagate, champion et dingwe. Ah, c'est mon grand frère. Alumba, yo solo, on est Alexa, ba di solo ndengwa. Après ba 2 heures de temps tout solo na biso. Yo no ge na ebité. Même nanga ya kanoti ko bakisine kuna bo. Je me suis sur ce problème ni no ana. Ngabina bo vieneni boy bien. Na susu na makasite. Makasi silingai. Unalingai. Na susu na makasite makasi silingai. C'est que nous que bakisi yango vrai forme ya répondre inga ndengwa. Nasu na makasite silingai. Mais tant le biya nasu na makasite te ko mona cérémonie salemaki na die dingoti. Oyo azwa kotisi na si ya makolo na ye ale suki na ye die ale suki na ye après atikeli abi yende die aboy kutu ba edingo mususu abi die nde mona nga remplacer. Vraiment ba fétiche na yebi soko mais atika ngo ya solo bia solo te mais abisinga ke na suna makasite ndenga ibisaka ngai de côté de Saint Joseph. OK. Motem. Ah motem ba ne ko vimba ye gonflement. Bah mais comme c'est des net comme malade belé misuflou motema barin azoko ofande lisusu te. Et pour ça qui passe, mutuna yo, ozo tunangana, abongola motema, abongola te.
Et tel qui est moko, volonté na est moko. Ngana ba indengre bongo la bongo la te. Bongo etali ngai. Ye mo ye banga ngozi. Mende mingi balobo edingwa na lek ni balo kana mais tourno kana te bien tourno son famille la bongo. Mais avant kufo et puis on yo wasuna likambwana na porter plainte. Ngana yana ngafa akufa na sina do biminga. Toi qui même moral. On a eu à qui on a tenu dingo na porter plainte. La cour de cassation. Na porter plainte. Ngana yana comment moko. Mama, if Ipa. Love is crazy, love is funny. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto nemoyebite. Yaka, tokiti na metro Château Rouge. Daka yau. Oka yau awa. Uzomona kimbondo. Oh la la. Paris. Jela na oyeba asaka mon ndazabo asaka so bine bila metro. Papa mukolo boya takota musaka. Bisa batani ba nini. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place tokoti. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, Maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka na tâche. Tozo lobela makambo ma tampo ba maman ba bébé belé. Ba maman bazo tambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza, Awa na Château Rouge na pour na kolongola ba tampo ba maman, ba nduka ba maman, ba maman oyo bazana besoin au sala taille. Pona ko kitsa mabuno. Ba maman oyo bazana besoin ya ko sala ma forme kalinga zala na tolo munene, alingi azala na sima munene ba ange munene. Dipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi. Depuis 2007, na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà, on vindi ça awa. On a filmé. Non, yo somona te. Oh la kamate. Eloko evanisa mabala. Esa pona mibali. Grandissement, ça grandit. Dimension lingi ça comme on est petit. Sinon ko pasuka. Na kotela na ko bonisa. Et ils ont traité tellement. Vraiment, nous avons été victimes de métier. Oh, il y a un saut de naina. Légalement dans le magasin, les autres laboratoire awa na poto, légalement. Je pense que au monde des rayons, les ailes moko, et ça naturellement, ils ont des produits authentiques naturellement, sans aucun produit néfaste. Voilà. Akosa binote yemota bana makambango kala awa toza oyatenango Nicole Malonga. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission. La seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça, Toy Babango avec Yves Ipa, Nitos, Bulletin de Faux. La freine avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo des 50 ans. Voilà, nous sommes toujours à Matete, désolé la champion d'Ingwe, dans le quartier Anunga Awa. En fait, les lots sont tous Papa Leki, au Tébénga na Combo, il y a De Gaulle, mon petit frère propre, il y a Dingwe. Et Tokotika Yemoko à se présenter, bon, il va faire Maramanga qui n'a rien parce que Bissou sur le lobby, mon n'aura pas si. Et puis pour comprendre Penzate, c'est mieux Yemoko à l'oba, Bissou Nabino, te comprendre. Voilà, merci Namika Badjine de la caméra, merci na Poupon Digbo na Kata Canada, mon ami. Je vois aussi qui c'était le futur, et sans oublier Yanga Kati. Hein, mon vieux Kati, Jean-Robert Kalala, les savants de l'ADC, la force Kati Motema, il y a maman Nicole, maman la parfaite, à Paris, na Bossanité, maman Nanga, Billy Vomoka Fondation, tous sont veuve orphelin, et sans oublier encore ma maman que j'aime bien, maman Émilie Motema, tous pépé la béton, maman de Kelemba, la Bossanité, la prophétesse de l'Éternel, maman Rosette Kamono, la Bossanité, Yanga, la star, hein. Mère et voilà, on est toujours ensemble, Valentine, merci. Puis ça, voilà, nous sommes déjà avec Papa Leki, Azali Bongo, petit frère propre, il y a Edi Motonangenge champion.
tout ça awa na matete toujours na matanga en fait déjà avant tout le monde représenté ce qu'on moni déjà illuminé au moni déjà ya Edi au moni déjà champion du Congo voilà bonjour papa Leki mes condoléances merci bonjour voilà bandeko ba la biso bangi ba en fait ba opi ba moni pour la première fois ba ozali nani pas champion Edi bien que biso te présenter mais yo moko présentation que za la première pour ba OEP eza ba comme mususu peut-être ba sobriquer ou plutôt éviter peut-être la présentation ba ndeko ba oyo ba entraîner bon ngana li le second de la famille baboche dingwe le nez puis au botangai puis na ba sœur musuna sima na ba frère OK donc papa les papa aboti bino combien et puis voilà. Bon, normalement, nous étions à 11, toi qui 11. Okay. Mais actuellement, tout ce qu'il y a 6. Bon, on se voit qu'on fait un local. Tout ce qu'il y a 6, et qu'on appelle vieux à Koufi, tout ce qu'il y a 5. Donc, 2 garçons, 3 filles. Tout ce qu'il y a actuellement. Ok. Et Dingwe, son vrai nom. Comment est la famille au binus tout bobotami dans comment ni bon le nom propre d'Ingwe c'est Ngwe lui mapema comment ne yango Ngwe lui mapema kombo ya ikomiti to komatina ba kombo ya ba Edingwe wana bon omoni neza répéter dans chaque journaliste ozo ya boy l'air à Kala. Tu vois, le film, surtout au côté de ciné. Le ciné, appareil, tac. Bon, il y a un qui s'appelle Edi Constantine. Acteur comme Edi Constantine. Il y a un autre qui s'appelle trop. Si vous avez mis au côté na Chilombo, mais ciné Bill. Et voilà, maintenant, c'est pour la mine Edi Constantine. Pour ce mingi, la génération, il y a Edi Constantine pour battre le film. Et on a eu comme Edi, Baxina, Ngwe. Alors, la famille, est-ce que vous avez un moto comme chef coutumier, Moutoumou Azaki Nganga, Moutoumou Azaki Abakisi? Oh, ko héritant pas Edingwe pour les autres mandengwana que champion Edingwe ba kisi wena ba recherche unité ba kisi wana souvent les alliés à papa oya botibino adaki déjà nganga et puis maman botibino adaki na famille ba chef coutumier na habité papa Leki ngai c'est que moi je ndenge na yokaki pour vieux abotama vangai ndenge na yokaki ba kenene mboka lera mwana muke boka ki likolo termetier obi termetier mabele ya abeille babimisa banzoi oh mabele na termetier ko yango mabele banzoi mingi voilà boka ki na koko na biso ya mobali koko ya bota koko ya bota papa na biso comme na ngwe lui ba pesa ndoi akenene soko na zamba comme na soko na sobe aboke likolo ya termetier 3 fois de partir wana ngana la yité mais partir wana koko na pesa qui pas puissance et puis koko na la 12 heures beti boy abina libana tilo boko boy ba beye ba nzoyo mona plein alors bon son sonne na yoka et makasi ne wana utaki epa koko no son bali Ngwe lui wa ndoye apespe ndoyi na voilà donc tout ba koko azaki chef coutumier bien azaki nganga azaki ka muto ba mystique ayaki muto ba mystique oko Ngwe lui ayaki muto ba mystique na mboka na biso wana obange mabe na bolo non bolobe ya ville lokola Matadi na Mistandunga koko na guerrier mais ngana tilo mona été ngana monika ka koko ya mwasi ya mobali wana tukona tikulo mona été et puis alaika mulai pe lokola kaka
Mais Moulay, il a une famille pour ça, Moulay, il est géant, mais il y a des délégués quand même, mais ça va, il a une famille déjà. Mais Papa Leki, moment où il y a des comment na pouvoir en haut, il y a remarqué que Edingo Moutabakisi, Edingo est champion. Moment où il y a banda qui t'ont bien besoin de coller ensemble. Na ba kokola nena d'abord, kokola na yi. Est-ce que tu as mon boulot qui sont déjà quoi tu que que se manifester ou bien nini? Bon, on va répondre au boy. Les gens qui sont sur la vie vieux à mutumoka on dirait nzamba chaki eloko moko nzoto nae po asalisa ki association ya football on ne connaît kolo na sima wabo. OK. Asalisa association ya football voilà, on va pour le sport. Voilà. Asalisa ki penza association. Donc bat penza bazo uite ba lemba ki senso tout ça. Bazo beto ba match. Ça c'est association nae. Ah mutu mo ndire nzamba chaki eloko moko boilera. Association ekufi bajoueur mingi hein même Denis Kambaye. OK. Abetaki pawa. Oh. Ah bon? OK. C'est vrai. Et la cosité c'est vrai. OK. Bon l'association c'est ekufi. Comment pratiquer asala judo momuke. Aussi boxe pas vieux pour nous na nunga ka. OK. Moni. Oui. À comment pratiquer le sous catch. Na fait ma vangwa. On sera catch bana. De na 72 de aller. Akomi ko bunda ba combat na e azo pola azo gagner. Et ben d'élite. Ça sous combat monsieur full contact hein. Il y a à fuluta Iber. OK. Pour Iber ngale tout ça là ni gilet bisika moko. Iber asenga ki combat, babunda on a Méridien. Hôtel Méridien. Il y a Ekala. Ah Ekala. Ekala. Méridien à côté tête côté à nani kuna côté Mpululu kuna Viaza. OK. Bonjour. Siko boye premier combat na babundaki full contact kachina judo. Mais il a eu combat. Bano wela le plus fort à ma tête. Voilà. Mais en tout cas c'est là qui nul. C'est là qui nul mais il a menacé qui vient ma belle. Il a menacé qui vient. C'est vrai que je kota pe na oui, oui. C'est la bête qui m'agace. Amenacé qui est qu'on va menacer mais et qui n'est ni. OK. Parce que combat revanche, mais là ça bombe les binotés, c'est des journalistes et dingo banda qui ba kiss à partir du combat revanche yina fluta Iber ndé à partir wana banda qui ba kiss na. Je vous le dis, c'est mon grand frère, il est mort. Je vous le dis en vérité, à Banda Bakissi à partir il y a pour mon période de premier combat, Iber Bayaki à côté de mon Sinda César à Nunga Kuna. OK. Bon Bayaki pour Paula qui Iber a fuluta. Pour gagner mais si pas moi est bongote avec plus fort que il dit moi ma casse bon mais ça Paula on va gagner bois gris gris. OK. Il va vous donner un silika qui m'a bien, il y a un silika qui école qui n'est ni la retour à le VP. Bah il faut appliquer, on va appliquer. À saluer la recherche. Saluer la recherche ndé ibera comme qui mana tatami. Mais bah makambo kala kala au gagner Iber. Voilà c'est ça. Voilà. Na moment wana papa banda koloba nini Edingwe à côté maison à côté Bakissi. On a papa qui vivant ou bien papa na maman
papa abengi ngai Edingwe na ye moko na mama na chambre tu fandi bo chambre ndo fa na mbetu na bango tu ne mebilo o sala na malamu te bakisi tout ça Edingwe a répondre tu en chambre so 4 OK wana zana nous jeune quoi OK à 21 d'années 72 so sali 72 moins 51 c'est là combien hein 72 moins 51 21 ans. 18 ans à cette époque-là. Moi, je suis né en 54, il est 51. Et il dit à répondre, papa, on est sur réunion so. Et puis c'est vrai, papa, on est, nous disons, nous avons régné, elle a bête à balle, et elle a boxeur. Kisi mutu nyonso aza korégner ndenge arépondaki tata so mona mutu wana aza korégner ye la balle boxe vélo nini kisi règne wana elaka pamba te ya kisi nde aréponde apere ndenge wana motuni otuni ngai voilà na kati ya famille toloba bino nyonso tu boyebaki ke Edingwe azana bakisi boyebaki Edingwe champion azobunda pamba te na bakisi na kati mais comment eloko ya pole aloba tina télévision aloba même public hier na bakisi na ye elika mokobomba te maintenant oloba ngo polele tina télévision azoleka azoloba mais combien de ngambo omemisie na famille parce que olobisi biso awa bandeko mosusu ya basi mpe mibali bakufa batika biso na famille papa kufa mama kufa est-ce que ngambo ya pepa Edingwe te lokola ezalaka mpe moto ayebi ani aza célèbre soki akufeli ka babaka ale est-ce que bima te ke bon na ndenge nayebeliko via kolia motu ndenge nini ya na makambo bandeko nango bakufa maladi yake Edingwe batu te oyo alobaka Edingwe alia bato na kati aliaki motu na kati ya libota na biso akosi jamais Edingwe batu te yaki na makambo na ye Edingwe batu te est-ce que toloba papa leki badaki koassiste mpe champion Edingwe na bakomba mosusu oui miti komba ya nani oyo ebele bakomba ebele bapumanoa Edingwe pumanoa ndele mosusu na stade Flivio bakomba ebele enfin ebele maintenant soki akina défaite banda osala ndenge nini aye oyebi champion obunda esengo te jour mosusu un certain dimanche tofana na tunnel il a fallu babunda na Puma noir oui Puma voilà bon petit moi ça raser vieux suki ndenge raser petit moi yembango vieux Puma yona zoleka ayoli na mama na bino te na presse mneno po ba commerce na foyer foyer social abi petit ntango ye te alors bange be pour moi non yebo kazi oh te bumangi makasi mais abi ntango ye ntango ye bonga te c'était bien vraiment OK akati rapide wana akazu mwana nga mobile meme alobi c'est la chance na qu'on gagne et mutango aye donc mais comment on ekendeki en quai de poisson de s'il a raté donc ebimisi tu as gagné donc voilà ça c'est bien pour bana matete balinga te na kacha matete on y est quoi babimisa trouble mais sikoyo banani oyo reconnaître que ba beta champion ba match ke avec des poissons que pena nil ou soit que disons tout ba gagner pena champion ding oyo yebi parce que yo zabe mwana matete au bout na matete on est ko assister grand frère na ba combat na presque bon pas non pour la péter n'était fait
pauvre Mayavango oyo alaka entraîneur na ye babundaki na ye via polaki na Mayavango bon via pole suna kelekele apolaki bon na puma pe apola na éviter mais faut gagner comment na nani Botamberkile zoto nina mais via bano polati na oyo boye comme qui m'a fait na ngabo boye achaki vie KO ndenge ba kisi KO ce qui c'est Jaguar on a ngabo OK Jaguar ba police qui vit c'est on va pas polati est-ce que il va ginde comme zombie bande ko benge Vasco on a masina et puis a gagné pe dingo ya et dingo nga comme ça et tabac le 31 décembre est-ce que il va qui combat no assistant en tout cas OK c'est on a kota abana ko pola même les deux envahisseurs banangilima wana ba baganyaki edi bazipie capot baganyaki na ndenge tala abana pe opola mututi abana pe opola soki asengi komba ya retour abandi akoya mabe akotiba ye ayalaki soki obundi ale bi oganyi obe osali nini na retour donc akoprépare yo akapena koprépare yo retour na ye mpenza bana oyelaka mabe tisoka bino otya mwasi na nga nje oganye ete omatoki to oganye ete avec assuré na nini na bakisi na ye te bakisi na ye aka osiri na bakisi na ye epuis ye mo mpe ayaki na endurance type wana il ne faut pas blaguer ayaki na grosse poumon mpe mebele ayaki mpe na endurance makasi moni yo malgré bakisi me alaki mpe makasi voilà die dingo abetile biso lisolo lors ya voyage ezalaki ya bandundu oyo bakache bazongaka bakufaka ebele yabikaka mais azali mo bablessure bakomema hôpital les jours mpe die dingo abotami baye koprésente mwana ekenda oyo ekenda mais tant de choses elobama na nsima ke bakomba wana nyonso disons oyo bakenda kobuna na bandundu retour na bango accident wana moto acréé yango c'est champion edingwe alekisa bandeko ne ya bakacher pour kia koma na pouvoir ndenge aza lelo elobamaka bongo mpe bandeko baoloba ndenge wana bakacher nyonso tu bakufa na nzela ya bandundu accident wana champion moto alekisa bango ye moko alimwaka kolimwa na kati ya mutuka bapota wana c'est comme si ye moko moto amezokisi yango pour kakende mama ye mo c'est vrai ça c'est formation na bato babetaka eza vrai papale mais nana alobi biloko ndenge bazwi ngai excuse ngai je m'excuse ngai tokutani na Sagres na ville côté ya Memling ngai nazosomba billet na nga nazokende Lubumbashi tokutani mpe na ye peti ndenge ngabi ngai nazosomba billet nga mpe nango badémarche moko boye mais lobi biso tozokende bandundu oyelaki na retour te abit biso mpe lobi tokokende bandundu bakomba ngai mpe nakomi na aéroport na njile na tongo wana po volaka 5h du matin tala nzenge nzambe asalaka vole ya raté vole raté avion elaki mabe nazongi ndako lelo nafutelaka na nunga kote okuna nayoka kaka na radio ya annonce tous les quartiers oyo bakendeki bandundu presque mingi bakufaka ebele bamayavangwa babotamberkile bose abukanaki nde colonne après ya kokufa edingwe aki blessé makasi na motu tusala baya sikoyo na mama yemo ngai polera mpe makambo aki nango mwa bien zukaka taxi ti mama yemo komba boye
akomona vie nangona babimba mosusu bazoya nango bon azozwa traitement mais en tout cas mboko oyo mercrocome okisi apota fo kosomba ngabe nayaki makasi tokena na docteur ka moko mundele na epoke wana mama ye nati ndenge akobima na ndenge badérangement azwaki wana nde baosimbe mpe na ndenge ya bokoko nde bakisi edingo ndenge nini bakisi edingo moto ebomaki bato wana te estce eyelaka donc lere bashutaki bibenda ring bamabaya wana donc ayaki na kati donc mateli bato babibena bakufa on ne sait pas mais basila okwana bakaro mo makasi elele bashite babibende ezako idingo bato te voilà ebela bakatiere balobaka ye moko abetela chose dans une émission soki azongi na yo retour soki oza makasi te il faut kufa atanga bakombo ya bato oyo mosusu ye abunda na bango na ring retour na bango bakenda batika biso lokola balisapo baza ebele éléphant kutu na nsima nde die edingo nde moto asalaki bongo mpe après akufi bandeko ebele éléphant akufi kala mingi te kasi après bituma na die ntango papa ye kosenga ye atindi mwana bunda est ce que borekonotaka ke champion edingo abeta bato ebele na terrain bato wana après bitumba wana bakenda bakufa papa wana ya monde na bango moto akina makambo na ye wana ya monde bonga na koyeba te ke bobundi abeti yo kokufa onayoka kaka neti lisapo wana il paraîtrait ke na bakongo alingi soko abebisa biloko edingo biloko ya ndenge wana ndenge nayokaka edingo abomaki azikisaki ye moto dans le vide mais bakongo mpe nakendeki te biloko wana voilà lisolo ya nzungu lelo tomoni bato ebele presque balobi nzungu faut qu'il pas dit edingo azali bongo mwana na ye mais bakatia mosusu babi biso fo tozwaka nzungu wana nayebi te yo moko oza membre ya famille ozali papa leki ya di edingo nzungu selo yo etikala epai ya nani nga na kokamba mpo omoni ngai ko ndenge nayeli awa natikala koyeba eloko natikala koyeba natikala kosimbela kobenga fétiche te ndenge nakomi na 70 ans bon lisolo ya nzungu wana je ne sais pas nzungu yango eyali wapi natikala mwana mpe soki na ndako nde kuna nayebi na ngai te omoni mpo makambo banzungu na bango na banini nga nayebi yango te soki basalaka bakristo na nzungu nga nayebi te mpo nali naka na nga donc quoi dirais-je nzungu c'est quoi nzungu babe eza ensemble ya bakisi nyonso yango babe yango nzungu nayebi te natikala mpe komona bakisi ni te soki elaka na ndako ne kuna ngai biloko na nayaka kuna te mpo nga nasenga nasambelaka na ngai ata temple okenda te omona mpe te nakosala kuna nini tout d'abord nakosala kuna eloko moko te nokoka kaka te linakene epane o ana temple mwa chambre moko boye natikala mpe kokota kuna te nga natikala kokota kuna te nalingaka mpe biloko na makambo wana te eloko moko te mpo ngai nayebi so vérité soki nga nasimbaka kisi lokola edingo mbena nakoma na age te na nde nini pourkoi bapale omoni nasambelaka makasi aprofeseri ndenge banokokita yo moto kosimba bakisi te soki osimba kisi vino ya courte yangona non bakisi te mais obanda kosambela makasi pourkoi pas kobenda yaya nango pembe na nzambe wana koteyaka ye mpe lilinga nzambe tika biloko oyo papa leki obi oza chrétien mais ndeko na opona nini te kobenda ye pembe na nzambe wana ya bana okreta mosu na catholique
kusambela kuna ana bakishini wana asala bakachini bakishini bazo kusambela catholique abana que les prières mais motema mutu azo sambela pas bopé mais bakishini yaki ya mabete yaki ndenge ya musala na bana osala azo sambela kuna mais azo sala misala ne bakishini ndenge bakachina na ndenge mabete na ndenge ya misala na bango ya bakachi mais bana osambela bana ospo business na ngana tout à Saint Alpha. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. L'immeuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Ah ben non, oui. Abana osambela abana osambela abana utiliser kisi pona ndenge ya makamuna yo wana makumba na yo bakachi abana osambela akoma asambela même na dewe akoma même na baki plus na neo bon na neo voilà tout justement na neo akoma même na kimbangisa donc asambeli église bon église pe ya motema mutu te nakosambela na nga awa mais yaka motema na ngai. On a une question papa leki otea ki ya te avant sa mort et chrétien si bande côté ya te azongela nzambe ah non otea mutu comment yake na église yo ko notea yake na église otea suni mais ndé enfin je m'excuse. Il y a qui sont de discuter dans ma casse, sont de discuter. Ah, l'umbana pour nous qui s'y n'a pas le banais. Au Salangari pour nous qui s'y n'a pas. Ah mais comment? Ah frère Nangaït. Papa les yo bagate. Champion et dingo. Ah c'est mon grand frère. Yo ça le Alex, bah du sous le après 2 heures de temps tout solo yo no ke bonlela lo ba bio ke senga pardon pardon non senga pardon c'est mon grand frère même ça OK donc solo lui aussi nango eleki nango yo sona tena bande kono na ndako bon voilà mais na kansa da ine bien na batunyo so oh très bien mais là c'est dagi pété non non pour ce qu'on mutu mususu abana pe conseil c'est un bon conseil. Je peux pas conseiller. Il n'y a pas de conseil. Il y a pas de brutalité. Donc, à tout le monde, il y a bière, rien. Il bien. Mais maintenant, na o etali bongo temple, tout le monde y est mort à témoigner.
alors apesa ba pasteur ebele bakisi apesa ba médecin apesa ba maninga neme mpe akachi apesa bango apesa bato nyonso simple habité est-ce que tout le papa leki à cause après na reconnaissance à bato baleka pemene dingo baza pe pouvoir pona makambo na bango ngai pona malamu vie privée dingo vie privée na ye ndenge lobi wana naka intéressé na vie privée na ye ti etalaki ye moko etalaki kaka ye moko nzambe azoyoka ngai apesa moto oyo kisi apesa paster oyo kisi etalaki mo ngai ya bato ti namoni miso eza ya famille champion miso ni mpe ezalaki kaka boye ok ya famille te makila ça c'est bien alors kimbangu masolo wana yebisa biso ezalaki na ndenge nini papa leki yo ozalaki lokola ami frère ozangi nyonso mpona edingo parce que après edingo ezalaki yo papa ezali yo papa leki yo lelo komi mwana liboso toloba histoire ya kimbangu ekendaki ndenge nini parce que leka mpe na église ya papa na biso kabundu balesa akendaka kuna oyo ezalaki comme témoignage après tomoni makambo ebimaki ebele ekokoma kimbangu makambo wana eleka ndenge nini yo okoki koyeba histoire wana parce que ozali ami et puis frère ya ndeko na biso champion edingo parce que bolingo eza mwa makasi entre bino mibale ezalaki makasi bon mosonga afandi ya boye vers ba 13h de mon kaka yo petit ngala musambela ngala kumi na usambela na kimbangwa umusambela na kimbangwa na kumusambela na kimbangwa mais vieux pour mabalu kontangwa okena no mabe okena pa ya nani oyo walesa mabe donc yo beglise nyonso abina kosambela ya motema motu mais nde final na ngai peso kondimela kaka epai ya Simon Kimbangu nakomosambela kuna kutu semaine prochaine nakokende nkamba akepe nkamba ngo aye bona tuna na ngai te nayokaka wakende kotika bakisi na ye kuna c'est vrai atikaki nayebi te nayebi na ngai yakende kotika bakisi na ye kuna mosusu yaso problème nini wana ngabina vie neni boy bia nasusu na makasi te makasi esili ngai olali ngai nasusu na makasi te makasi esili ngai sekaka naotika bakisi yango vrai fomu ya reponda ngai ndenge wana nasusu na makasi te makasi esili ngai mais ntango alobi aza suna makasi te taya komona cérémonie esalemaki na die edingo te oyo azwi akotisi ye na se ya makolo na ye ale suki na ye die ale suki na ye apres atikeli abi ye nde die aboyi kutu baedingo mosusu abi die nde mwana na ngai remplace na ngai lobi après ou bien avant abanosambela avant kimbangu donc disons après kimbangu nde ayaki kosala makambo wana wana je ne sais pas mais nde vraiment bafetishe nayebi te soko me atika yango ya solo bi ya solo te me ayebisi ngaki nayasu na makasi te ndenge ayebisaki ngai nayasu na makasi te bandeko kimbangu tomona bango ape te bazoya te félicitation bazoya bon naloba ngo kaka bakotika station moko ya cycle dernièrement semaine passée bakotika station moko ya cycle baloba mpe bazobongama bakoya bon oyo soko pasteur mosu nani babengaka ayaki mpe atongisi elamba atongisi soko robe soko nini donc bakotungisa robe yango bakotungisa robe ya bango babi lere bozokende bomema robe oyo boye mpo moi aussi je voyage nakende koaccompagne ebembe tokende ngai petite sœur na mwana nkasi na biso vipere na semeki edingwe moko ya mwasi mama leki voilà nde tokokende bakozwa barobe na bango wana basutani wana bakopesa namema apartir ya kuna balatisi yango
soki okende yango napesi bango ti ola se napesi bango namema napesi bango non die abai na okende te na ntina moko te ndenge alobaki yango abi na okende te ye na ntina moko te nde na petit frère Gérard oyo aya na Paris tokokutana ne kuna na Maroc nde tokoya pe na ye. Papa les retombons qui n'est pas vers la fin, ben tout y ba. Lelo s'il faut dire un mot, na dit dingwe parce que Yaza remplacé à papa, na micho c'est lui le catcher ya famille. Yende mon côté. Te ba neveu bazali ba ndeko bazali bazé belé na bi bango. Mais tu na ndengo dit oui c'est une s'il faut so na dit oui c'est. Ah ya moi passeport yepé à Simba ba kisi no conseil ni. So ala na schéma père na landi yango. Ngana opexi tika nzirana tatono ala kinango no lo banete ye amona mukita mukolo déjà. So ala banzira père na landi yango. Ngabe na papa ni. Mais na omeka ko conseiller. Hein? Na omeka ko conseiller. Que trande père boy yo beso sala bon tika biloko na buna penza catch classique. Non conseil. C'est mon fils, hein? Donc on a un conseil. Pour pouvoir être dans mon beau on a un conseil. Alors, Lelo, tu Koloba, Maloba Souka, il y a dit avant son voyage pour qu'il ait Rabat. Malobani n'a tiki là qui aux hommes maintenus dans mon thème. C'est simple. La nuit, c'était un certain dimanche. Nazwi bakoko na ngai bali kutwa. Nazwi bakoko na ngai mibale. Na bino tokene totala koko na bino edingwe. Tosinza toke. Tokuta Allah na canapé. Tokoti à la frontière. On a la frontière. De Gaulle n'est bien. Bon, vision personnelle de Kima qui est, hein? Comment on a moi flou. Oh, banane. Mais pourquoi on a banane Laetitia? Ah, bon, talanga est. Baba bengi papa. Baba bengi papa. Ah, hôtel musali bien. Oui, hôtel akanga iko. Ngana beli hein? Bolanda te. Ngana tata na bino tata swani. Bino bokota te. Etali biso mibale. Boya hôtel akanga yi. Tata swani ngana papa na bino bokota te. Attends, soni to ko bongisa to ko yoka na biso kaka. Boko to mo ko mangana yete. Mais boy hotel akangai. Abana pe. Bo yebanzero to yebanze. Bo nga fana extension. OK. Ah nga fana extension. Na kitawa kala. OK, ba solo na bana na ti bon. Abengi mo sina ya miss. Alors, le menu a des toits, on a dit. Moi, ça, on a un congélateur. On a appelé ça sachet. Bon, on a un sachet qui m'a collé à Ngoulou. 15 000 francs à Sibana, Bakoko. On va quitter un Honda. On va bien quitter un C. On va bien quitter un C. Bon, on va quitter un Honda. Et là, il y a souk à payer le bagage d'Angaï. Yango. Donc tu as voyagé boye papa de Gaulle yo bagité. Tu as qui Maroc, tu as qui biso kuna. Bon. Tu as informé té. Donc les nabana, les tokuno tale après jour moko ministre ba ko zo ba kene asiji. Nasiji. OK. Deuxième jour ngana kekuna hein asiji
Tongo bakotaka te tout ça ero kotaka 12 heures on a bondelaki bato wana bakoti ngai tolenga na madame na ngai tona madame na ngodi na mwana nkasi na ngai koti okota ye alali bengie bon nga na mona ka bien te le docteur on a yo boy belé na sijiko boy belé ba msuba ke na salle d'attente pour nous zela et puis nga na tikala ki na ye tombolier fondisi na mbet hôpital parce que moi poto on allait donc après dès qu'il peut mémoire pour après la mémoire en bref c'est pitié c'est malobeno akena Maroc bakendeki comme dans l'aéroport fona le banyu sauti à côté d'un avion aboyaki ndenge toyoki aboya côté d'un avion mais ba suppléant ti à côté ba décoller ba on sur avion zongi avion zongi pilote alba zoka nzoto bien ti ba reporter voyage sur après 2 jours ba yene suna asiji après 2 jours ba kene le susu nde ba komi kuna bon ça va 14 heures pour avoir dit Maroc à 7 heures parce que ça là sur escale sur le pays ni on a habité 7 heures encore 14 heures pas comme kuna kuna ba comme ba muto ndengeni 14 heures na ita oya na ngobo na avion kufanda nde ambref on a quoi qui yango atiki maman Michel Lilobate na habité pour banda wana amisi azofana kuna na Maroc hôpital wana amisi ana likolo na 6e étage edingwe na 4e étage bakabuli kuna si mobile na ye te kuna lokolo biso ta au garde malade non bango kuna ndingo wana te ka soko l'air ya visite koki kotika lokolo munyoso kotaka na hôpital hôtel malade na yo selon ndenge tunaka misi ndenge ni kuna bio ndenge ni kuna ndenge kuna azo ningana te azo yambaka na sese ko bengi biloko na tinga yokufa mais babi awa ndeko lia azo me mo poto na ye depuis que ne Maroc azo lia te azo me na si jinga na komi kuna ne notala ya azo me miliki na mapelemba poto ba pesa ngam dalia ki yango ya binga na olia wana ti ngam na lia ki yango ngam na lia ki yango ya sen ngam na lia ki yango bana olia na moya maladi mun ya bel na maladi na minga umel na ngo ba 5 ans oui donc anticorps mon makas wana maladi ni sali bon parce que donc souvent dans la makolo na bi tanga utaka hôpital moko na ville na bosoni kombo nango CMK tanto abimaki toyini na awa d'ailleurs plus makolo et puis plus ça makolo plus c'est déjà qui en fait ni pele sali qui même ya idi ya qui selon ndenge na yebela liboso le de côté de Saint-Joseph motem motem bana ko vimba gonflement mais comme c'est des net comme malade belé misuflou motema barin azoko ofanda lisusu te et pour ça qui passe collier comme na pasi kotambola kutoloba te atambola te asuka liloba na bakonza mboka et surtout plus na oyo balingaki kosalela ya di jubilé oyo zalaki basunga ya di atika ceinture ne parce que na atika ceinture ne te jubilé wana nenga ko sala ke ata la combat
en face comme ça atiki peut pouvoir atiki dans ceinture mais et ça la mité dit na habité na bakonza mboka koloba nini et puis programme boseli ndeni ya matanga donc nanu na bakonza mboka. Bon, tout d'abord ngai étant que son petit frère nous avons remercié mingi nanu le président Félix Tshisekedi. Vraiment nous avons pésiment merci mingi. Vraiment merci. Mingi oya sali ke déplacement ya dingo c'est lui OK. Quand il y a ministre bon, nous avons remercié le ministre Didier. Et puis na gouvernement nyonso hein. Donc on appelle ça merci makasi. Nyonso ba sali ke dit vraiment ako zonga mutu mais OK. Vraiment merci mingi. Pour il y a critique, je ne suis pas un politicien. Le ministre des Sports mingi baleka wana. Edingo aleleli bango. Mais non ba occupé était parce occupé était. Voilà. Donc quand même ba monument ba salela ye. Donc ba occupé était en tout cas Dieu est grand. Ministre Didier vraiment Zamba Pambola puis Abaxela. Bon, concernant les Baba Salé jubilé, il a fallu à même la ring après Simbo Tsalubi mot à fin mais salamité pour nos singaka gouvernement ameka ko organiser mo ba combat kaka pour na hommage na ye puis babosa na biso famille te babosa na biso famille te. En bref, c'est ça vraiment la souki na kaka. Merci minga na souki. Voilà, numéro de téléphone et puis voyage c'est pourquoi pour le programme ya matanga. Bon, lobelaki mardi. Lobi mardi. Allô ma fille, oui, nous sommes à Sainte-Thérèse, mais nous avons comment on a agent sangote? Petit. Excuse. Nous avons un service. Nous avons 0 mètre sur la station. Il y a un kuna. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci. Ah, papa, na yebisa ki JB service eza esika kobunga te na station Sainte-Thérèse na sima na yango. Sima station. Yango JB service et pas José Baïla. Papa, nazwa biloko na ngai. Papa. Biloko c'est comment? Merci papa. Yo nde José Baïla? Non, ça a été. Il y a Zali na mukili poto. Merci beaucoup. Ma fille, kubanda lelo agence ya solo oyo nga na confirmé eza bongo JB service. Alors ngai pe auti kuyibisa bandeko na ngai mususu pona kubenga JB service ba numéro ya kubenga yango oyo. En plus na JB service eloko eza awa eza na sécurité, assurance et puis baza na respect ya maluba na bango ndenge balubaki ndenge kaki salami. Ah bon, na ba petit colis et yaka pe on JB service. Wow! Na ba mituka. Bandiku, yo mutoza na Europe, po otinda biloko na yo, ko sankete agence eza kaka moko. JB service. Alors, à part na Kisasa, elles appellent na Brazzaville, elles appellent na Angola. Ah, JB service, José Baïla. Azo continue toujours kodo na bango. Aza kubeta ka bango. Frappe finale, frappe na retour. Toyelaki na ministère ya Affaires étrangères. Tout est fini. Même si vous avez besoin de benga bino. Ce qui fait que dossier wana ba pression na fédération seulement ramène sur bengi sur bon voyager. Mais tu éviter
besemene keya bamokuna nde basala makambo numéro papa leki pesa numéro bandeko kobenga mpona kofortifie koencourage par rapport ya oyo obungisi azali cher mpona yo champion du monde. Bon, numéro na nga na WhatsApp te nga na koi na ngai. Nga na koi na ngai ba WhatsApp. Yango ya durable makati kolega wa biso. Nga durabilité ça. Nga na koi na ngai yango. Nga na koi na ngai. Ibale mobimba. Te moko ya madame. Ah OK. En 6000 pour azo sokola. OK. 090. OK. 76 66 952. Préfixe à Mborana, il faut 00243. Voilà, 00243 90 76 66 952. So benga direct automatiquement de Gaulle. Voilà. On parle de Gaulle, de Souka. Tu roules bakelelo, na frère nayo, paix à son âme, à Kimia, à la place à Kimia. Êtes-vous sûr que papa champion dingo ava kufa bon la motema na mbeto pita na robi mutuna yo ozotuna ngana abongola motema abongola te etala ki yemoko volonté na yemoko ngana ba ndenge abongola te bongo etali ngai yemoko yebanga ngozi yemoko ce n'est pas moi. Et yemoko volonté na yemoko mende mingi balobo edingwa na lek ni balo kana mais tourno yo kana te bien tourno son famille la bongo mais avant kufo et puis on yo wasuna likambwana na porter plainte ngana yana nga akufa na sina lobi minga to ki même moral on yo ka ba yo kana te ne dingo na porter plainte la cour de cassation. Donc porter plainte. Ngana yana comment bomoko. Comment bomoko. Donc elle soute ko bano yo kana te yo kabura biso. Toro simana na bilamba te mais na malobaka. To maki même moral. Suni ne banda ko kote mena ba conflit. Ya ba diso mi kemi gazi. Voilà. Merci beaucoup, Papa Leki de Gaulle. En tout cas, je crois bien, Bandeko Bolandi, histoire vraie Oyo. Papa Leki à Betiawa. Je crois bien, Bandeko Bo spéculer qui m'a belé, tout le tant de questions, ni. Au moins, Papa Leki a te répondre de Bisso Awa. Donc, très bientôt là, tu as aussi le programme, tu as Sabino Nengeni Maramrekenda. Et puis, tu as Sabino peu comment Maramezo Kenda Awa na Matanga. Déroulement Matanga. Tout le monde déjà battu ring wana ensuite tia bakomba bon baza ko sepelisa public chaque soirée bazo bundaka. OK. Bazo bundaka. Ils bandaka mata faut que tu komba ta ba 17h 22h wana ba 17h pour moi ba mususu musala tout ça. Les autres bandaka mususu ba 19h. OK. 19h minutes soit temps au total. Merci beaucoup. Bye bye. À la prochaine fois. Merci Mika Badjinde. Merci.